Kofolo Mdazani Nzambe. Yaza massa ba président. Yaza massa ba président. Ba président ba ologe ye moko na tinda vieux jeune. Aye soye tinde ye moko. Yaza makambo wana te. Ba bengisi bano amitié. On va pas la musique mikolo pour aller. Cinquième génération. Cinquième génération là-bas. Faut bien préciser l'année japonais. Nous sommes pas dans la 5e génération. Oui. Ça n'a été. Si on va du monsieur Bakebe États-Unis, ba leader monsieur Bakebe États-Unis. Bakebe la Sahara ba toi neige. Biloko kolia. Bala maponda. Bana bana kolia fu ba to na raté. Oh mi Congo limbondo. Quartier latin fashion ça pour na sindi les qui. Non. Et ça bon côté. Quartier latin fashion, ils a quartier latin. Ils étaient que au signé on a été. Des quartier latin confolo midi. Il fait le le roi FIFA. Vous comprenez? Il y a le roi FIFA. Coach te me FIFA. On bet ça stade. A se peli si bato. A bet stade plein. Mais tout même stade on a joué dans le stade na mo. Et comment la mo fleur? Municipal la massive. Et comment la trame fleur? Mais félicitations par rapport à plein wana. Miki la uchi likolo. Amoni maman makabeli kaboli kaka ba. Ayo film. Ayo ba on va les obimi sa kofolo mi na Bercy. Lex na sa. Fio bakabela ya suku la ye wana. C'est femme sauvage. Ba pesi maman mbongo wana. Ato ala bien so ba bandi histoire on ba longo na kata quartier la terre. On ba longo pona nini? Zuwa nini ya voyage. Amoni ndenge nini? Amoni voyage mo faire nga pesa ba tutu donc to kese mo biba. Donc to États-Unis. Faire que ndeye moko. Wa déjà ça qui déjà ba o mettez ma passe. Aye kolongo wana ndenge kofelo mina me misindi le kya mikili batwa wele ka bana oyo soso batwa wele sa mama wele sa c'est ka batwa wele c'est ka ba mama net mete game sa lobela mutu te albe pona yi repon ba mise ba saki bile obi ki no sape ba beng saki wa oh ba beng saki na Yusufa il no sape ba beng saki il no spi ba beng saki mais mutu na tuna bile fe ba beng saki yo zui président bato okele tam sur la barre moi mairie masanga oyi na mission na ministre ba congolais to ba lobani iba ko benga biso banani on biso bien soula tous les congolais bimi dia soula donc il va bi ki musique a congolais ça nini la chani na kwa lupango ngubu bi maka liboso lupango na ngubu obi ngubu hippopotame ta ba robelo neni yo lupango a leader mo na prince ba robelo tanzini ba lukayo oyoki mapemete ki sokoya pena boye mo pena ki villa Congo e comment libala alliance baba to bala na ki banoko na kitambo ba yeba kiti batata mwasi na mbenza bi baza na kiti siko jour ko divorce ko mi banoko na tata mwasi baya ya ona wasenga kaka na mboka na biso Congo ndi tout ça batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata moboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait ilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine ba dingamboka boité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Salut à tous les internautes de la chaîne Congo Esengo officiel plus télévision, la seule chaîne qui vous donne des actualités sur et plus réelles, qui vous informe en temps réel. Si vous voulez avoir des informations et des actualités musicales, ok, musicate, Bouyana Congo Esengo TV officiel plus. Je profite de l'occasion pour saluer le boss Clovis Fimpa. L'argent l'appelle le maître, l'argent l'appelle papa. Pourquoi pas à Papa Guilin Fimpa, les charismes le respecte. Les charismes l'appelle boss. Clin d'œil à toi, Papa Guilin Fimpa. Pourquoi pas à directeur Yannick Bongondo. Yannick Bongondo, le directeur, sous un pour ça, invitation, pour ça, carte de visite. Ok, musikate, ou yana maison Given. Ou kutanana directeur Yannick Bongondo. Ya solo lara, oseka. Il passe sur la raming en frontière, il y a sur la raming na dollar. Clin d'œil à toi, Yannick Bongondo. Pourquoi pas Asiana Fikiri, la banque centrale, c'est nous. Je te salue. Les jours au Kabelanga na dollar, t'es en franc. Et ça l'a bien. Je suis pas seul sur le plateau. À ma droite, je suis avec Niamakor. Et à ma gauche, je suis avec l'André japonais. On aura vraiment le temps de parler sur quartier latin. Ça va un peu mal du côté par rapport. Il y a Markamdengezo qui n'est mais
Bon, ça va précision surtout par rapport à départ, par rapport. Je sais pas si mon caméraman est déjà prêt à Fongolanga. N'a bien invité là. Bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bonjour Niamakor. Bonjour. Santé, ça va? Ouais. Par la grâce, tout. Madame, tout c'est bon. Un mot pour abonné à Congo et Sengo. Non, na senga na ba fanatique tu as cancellé la terre na ba abonné tu as bisu latino ba s'abonner. Alors on a 3 quarts na ba sur ça ba abonnement ba ebela c'est mon vacances. C'est ça. Dans la chaîne qui te gobe Congo et Sengo tous à l'aise. Si. Oyo pe mikimia ba bien accueilli na c'est. Si vous avez un peu de transpiration ba causio ngo ba le respirateur et causio. Moi fraîcheur et côté. Chaîne qui te ko yango vraiment so ngo passer émission. Sur le monde actualité à Kofi Olomide à quartier latin. Sur le monde à Niakor na l'année japonaise là il dit mon faut les gars. OK. L'équipe na Congo c'est mon sérieux tout beaucoup de clac au monde. Bah tout beaucoup t'as dans libaku au mon émission on a ibisibino c'est du poison. Non. C'est du foudre. Non, pas du poison. Des poisons dans l'essence il y a qui Makambo bien ça. C'est un poisson magique. Comprenez que nous sommes en direct, landry japonais. Bonjour. Ouais, santé, ça va. Et en tout cas, santé Kitoko. Biso na Congo de to arandeni, na katsa Congo a. To arandeni so monde ya mutu yende avandeli. Bileki muto ça va. So pour nous tuna uti landi japonais ça va na pesi ba tuba ninga landi japonais soda DSP libindi moko na pe ba mbota to na pesi pe yo na mbota to na pesi pe su Yannick Bongondo. Directeur Given na pesi mbota to sikazali yani Bongondo za jeune oke autombola makambo asali makambo belé na katsa mboko. Si. Donc mutalo ba kutu ezate na pesi mbota to sikazali sikavandi landi japonais pesi no passer na nga salaire mwanda na katsa malwe kana pe mbota to na pesi siko passer na nga John Moponzi kwa komisa pe na matonge alongola milima wa bar na katsa matonge akomisa bango tu banzimi passer John Moponzi na India na pe mbota to na pesi pesi ba bon weekend na yemo ko nzamba muziki Kofi Olomide nzambe na pesi ba mbota to nzamba muziki pour tout ça na nzambe na nzambe Nzambe na nzambe nzambe za mungu akira biso ni tofandi nzambe sikwaza siko akira nzamba musique tout le monde Kofi Olomide na pe ba bon weekend skali. OK, rapidement on va commencer l'émission. Comment évolue légende sur le plan ya vente et kenenden. En tout cas, merci beaucoup na batutu ba yami disque sur les gens. Disque les gens en tout cas ça vient kitoko. Ba mutezo kene kitoko. Premier volume. Premier volume pesi magamba bien ba rumba kitoko eza wana ba générique ya bien eza wana na bato pena ba yami disque sur les jeunes bato azomona. Pe disque mala ba ba ngoka na ba contrat. Ya moni Kofi Olomide a déplacer kimboka o. A déplacer pamba ta déplacer pour na magamba les gens. Ouais, c'est notre premier volume. Donc premier volume ba yamba na kitoko. Ils appellent un deuxième volume. C'est pour quand déjà tous bientôt là. Bon ça finit ça va clip dans Paris. OK. So mon numéro de signé le qui à Paris. À que Fortin, à que ça me salaire. Au moins va clipper ça là parce que qu'on se déplacer au tika mboka au Kenya pays étranger, ba misuba ke na moi gota ba immeuble ba gota mai. C'est ça. Mais au moins a Kofi Olomide avec on a signé le qui bon ça me salaire. Si. Bon ça va clip, bon ça va répétition. Ba concert les obétement, ba ramboy ke kitoko. Yo ta bende to so no boy. Boss déjà se préparer pour l'Afrique du Sud. À Paris, Afrique du Sud, na bokasi ya Kaya Musha, le boss. Si. Donc quand c'est la terre en Afrique du Sud pour une manifestation dans un concert mo rebeta privé. C'est ça. La concert mo dans format donc to ben ici bana ya Afrique du Sud nyoso. Pourquoi pas mettre raisin na bossa nyoté Chris Mobi, hein? Donc deux fois bazota la biso pena donc baza aussi la makasi na arrivé à Kofi Olomide le quarta pour amende de bloquer une mur de lamentation avec quartier latin na honorable Cindy le qui na kati ya Afrique du Sud. Par rapport ya ba disque ndenge bimi bo bimi ça peut prendre la mort na baninga musu pour ne pas kena citer ba kombo. Binomoro bolo baké. Ils sont le 25 novembre. Le 25 novembre, il y avait aussi les autres na décembre na janvier tout comme ça pour la biso to ke musika te to ke vous avez évolué bien ça biso pas to ke ni ponga na biso ko moni biso Kofi Olomide so abimisi yeba ngo ke muto ko cha Kofi Olomide mal à l'aise na kata mo bisa disque ça azati ezaki Mike Jackson
so Michael Jackson nda bimisaki wana tunga to banga Ndebo bimisi pe à part ça ce qui est qui est pas bimisaki mais est qui nda bimisi dans la kata kasho donc biso na kata monde to ko banga te que disque mo bimi donc ko fond de musique ko beta ka ko chona mutute ko comprendre biso ko chate biso ça na musique. Pourquoi pas guerre ezala toujours loyal ya musique bachabino na batute vous croyez déjà beaucoup biso siko quartier la terre biso siko quartier la terre ta muto lingo tia biso ayi biso keba ko tia bongo te biso bela ko ces années biso to yimbaka mais bozo pétain yoka ba disque baninga msusu ndeti disque na nga na biso ki ba to nga na biso ki na répondre au tuningo na tuni bino c'est quartier la terre ya ko répondre yo pour ndeti nga japonais soda DSP na beta nga balete na yebi nga pe makamba balete donc faut si la bato ba beta ba Paris foot bato ba beta mama balé ba yebi so mais disque ko comparer na biso te que les jeunes mais boyebi quand même que un artiste musicien de notre pays Jibim Piana Papa Chéri abimsaki album na komba bal de match nyamako ngane na yebi ke nga kotuna nga na yebi ke ba musicien musu basila ba homa obeta ba concert ya ba na kata ba bar akangama na bar moi beta chaque jour ya ngone nga na yebi avant na tam sur koto mo nga na yebi nga te ko bamba disque mo so unité pe voi disque o ebimi ba yeba ngona ba voyage c'est ça OK c'est là bisayo na ba contrat OK c'est so disque bo bimisi bo yeba ngona ndenge ni bo yeba ngona ba contrat bo yeba ngona ba voyage de tibiso ba massa ba ke ni neza to beta tout na fuite eza makasa disque sur les jeunes toujours que to beta na arrêt ba ngona ba contrat de formule c'est ça là Netini formule c'était ça la nyamako nga pe na carte nga na certificat cité na suka kana ba 4 yo ibinga na ko la certificat sa carte mais ça le moko mais tu as quand même pris le temps pardon ouais laisse-moi s'exprimer un peu natiki le temps vous êtes mal à l'aise na plateau be pon plateau qui to robot tu es sérieux non tu es mal à l'aise tout ça calme bon na pisi temps on a passé non na chango na suka ba disque msusu na mona kana ba panneau publicitaire ba cheka panneau publicitaire qui ngana bisa album mais rendez-vous au yoka moti faut attendre yoka légende je vais prendre le temps au TV pour ce on va na parler de la télé au monde tous les nzemba légende o isa na la plateforme plus olika au monde Samuel et tout au monde Biberon au monde Pelete au monde Mbembe au monde Femme au monde Olala au monde Chibolès le peut au boire clip classique ou bien d'autres films ma bala. Vous comprenez? Il faut se rappeler à terre, il y a des légende. Quand on va tout et musique à l'élo. Et comme on a tout internet, au YouTube, au Nini, rendez-vous na bafle ici là. Parce que les gars par exemple ça rendez-vous na bafle. Au fond il rappeler même besoin de femme, au qui appelé te. Bat batuna nganya makora appelé te ngela ça nini, bat comprendre ce qu'on appelé te l'élo. Ils ont jaloux, bat mitia mabe bat balinga kaoti na balinga kaoti. Vous comprenez? Il y a moins d'appelé te. OK. Donc faut ka ngotro. Kolinga kate ko baba ke beta te fo yo ka pena te ngano na comme na point te penga lo baksa te ponga mona yo ka penga onga lo baksela OK moni musique ya bien musique o eza na kata ko ba responsable ba na bezo ba yoka o bata mayele baninga musique ba yoka ba fana biso tu baninga yoka musique esenga ko yoka rumba moko mo raisonner o raisonner mama yoka na biso tango yoka musique mo bado o bando yoka mama o yoka message mo ba pesa kati o mo ko mo raisonner mama vie na yo. Mais ça t'es que musique nous sommes au Kara maman, you maman comme ça. Je t'aime. Putain. Voilà ouais ça musique. Quand on sort de musique comme bela kata monde. Musique comme bena monde ko bongo. Musique comme appeler ko mela masango mela whisky nao. Neti Yannick Ngondo. Yannick Bongondo tango mela jina yi. Nakata sika mwana bakanda. Po mtu so koma nakanda. Omoni bana ko sina ba avant na ba bon temps oyoka musique aina kanda ta msumo ça déranger ta soudo to oyoka so musique ma profite so ki femme maman est touché mapembo yo ya yo ko felo melo kaloba yo ko felo melo distessement loba ki papa ko soigne sa maman to de poignée sauf ekima tom to oyoka maman bon na zo discussion moke discussion ekimi botika koti mula karo bobo luka bisisa ya sape on te dit clame pas oyoki mais tant oyoka siko tant oyoka maman nsima musuka yo maman na kata baba ba tutu ba kubika même na bamba
Akomo Chambwe. Akomo Chambwe. Voilà, Faux distraction. Faux. Tous allez plus na pour ça tout et les gens ont gazé. Les gens des marchés Qui vraiment t'ont mon constaté, musique les maintenant gens, pour décortiquer Ah. les gens mais tout la lera tout la mugi boye na ba réseaux sociaux base mon pao ba maquiller Cindy a beau foot mbongo naza avec naza na quartier latin. Mon explication sur ça. Donc la question pour parler de l'oreille moi. Non. Kenanga bongo te vous êtes le porte-parole de Koffi Olomide. Donc tu es le rumeur sur Koffi Olomide tu as toutes les informations et pas nous. C'est ça. Donc là on a quoi monsieur ça que au moni na boulot tout ça comme ça là. Tout ça boulot sikoya. C'est ça. Mamsou boss là dans la chambre avant de se reposer. C'est ça. Biso ba travailler parce qu'il bana comportement ah boss à cap et ça on a ça là-dessus. Tout le monde en open assemblée. Ba député ba zino la transporter ba tombo ki ba ngonyos et arrive à nango. Ouais, c'est ça. Ba ils a partout dans moza te que Koffi Olomide ne pose Koffi ne yango comme grave le monde partout. Mais ça bongoti. Ils a que honorable Cindy qui a déjà agiré qui makamona tsu au moins avec ma vidéo azo futa batu ba héros en espèce. Na poto batambo na mbongo na saki to ebit. Ouais, batambo na mbongo na saki. Tu es très intelligent na poto batambo na mbongo na saki te. Mbongo za na carte. Mais honorable Cindy qui est tellement honorable. Azana passeport diplomatie. Il y a un peu de monde en espèce de foot à battre tout. Vous êtes qu'on fait non. Qu'on fait le à un patron, à un boss, à quoi travailler Mamsou pendant 30 minutes, il faut paiement. À quoi Mamsou na car, à Benda, ben pour ça que. Vous comprenez? Nous me disons oh. Il y a un monde de mais dans niveau, na niveau, ouais, n'expliquer. Dans niveau, il y a Koffi Olomide. Talanga non y a ma corne naza. Nati Balmen à combien? Balmen dans un nouveau modèle. Talala les japonais vestalati. Sinamako. Olufuta. Obena yango pena. Biso pena bata boye patron na photo ako ko futa batu te pena on a na sir. On n'y met vraiment. Quoi ta ko ramal de blocking mire de la matation. Ils ont ba bla 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 bla. C'est ça. Tourner pas gérer. Ngana baksa na ndenge ya makora lobi ba comprendre pe biso. Ezalaki ke ezeka bana na bakanisa kwa Koffi Olomide ki. Mais nous on est vraiment Koffi Olomide ki ndai. Azagini na katsaka. Siko tellement omoni batu ya no isabatu ba leader tu basana katsa bana Afrique ah. Faut ba zalo kwani ba Koffi Olomide bi poani. So ina pays moko boye batu tu ba boyi ba copie na bango. Ba copie ki ba bomi kayo sili. Échafaudage sili. Ba copie mamo ke Koffi Olomide ai. Mission pesa ba 250 € iyo wana yi. Pe ba pechu na pe na pesi ba pe fotite ba ba bela bango ba kase kwa Koffi akei mais njoo ne Koffi Olomide kenda kite azaina kata kaka na pe mama muki ata mo oh ba kai mo liboso kaka boy yango skelo ngala loba biso ba congolais to ramite mama be biso ba congolais c'est ça biso ba congolais to zelaka eloko mabe to le pe panza ouais c'est ça mais ba bosani ke Cindy Leker aza na moi de la femme na marsoni tout ça ne si les tiki biso mutu chanter sonyo tu na kati Afrique mobimba a beta stade a se peli si batu a beta stade plein beto même stade na nation na mito stade na mo et comment la mo fléri oh terrain municipal massif et comment la mo fléri mais félicitations par rapport à plein wana siko batu biso baboy ko baboseni ko lobango tale loko le kaki wana bana na bango moko bana lo belo côté mutu boka uti ka serment afana nika la miki la uti dikolo amoni mama makabeli kaboni kaka kwa ayo film amo kwa on wale sabi misa Koffi Olomide na Bercy lection na sa ayi mama po ba diminer si le kera PC sunambo akabele sunambo fio bakabele ya suku la ye wana c'est femme sauvage ba PC mama mbongo wana en tout cas ba fan to alinga quartier latin Koffi Olomide za mutu alinga bana to Koffi Olomide za responsable makasi Koffi Olomide ko sa gère te puis ba bloko za mbongo mikepa Koffi eza mbongo moko tu pas Koffi Olomide za ninga lata eza kuna kalkiti weza mbongo ngonde nini ndinga tambola wana apesa kama ndio eloko moko te Koffi Olomide ko kima mutelo kote Koffi Olomide ko zati ba fana biso da quartier la te ba keloko ezaki nango ezaki ba petsani ba banga kita ba Koffi Olomide za kana pale ba kasi ko Koffi ake benjo ani Koffi Olomide kenda itape maki pour l'éclaircissement bato bande koloba quadra couraman na munena Koffi patron ba mission congolais nyo surtout qui a coûté résoudre qui na si ça n'a pas congolais nyo surtout so talier congolais nyo batutu na kati Afrique pe na monde so tali ba mikolo minoko na mo etika ka komboka ya Koffi
d'abord tu commences passer la raconte là conflit là baba combo ko na conflit ya makor yemo pas voilà c'est conflit yango c'est net conflit comprenez que nous sommes en direct avec le quartier latin il y a Roger Ndonga vena biso Roger Ndonga les colonisateurs to pese mbota to sikazali ogiki ngombe Airtel Mani ambota trop quoi Bruno Lupika mongo ya soa pe belé bolanda biso bana posa baeba c'est quoi les quartiers fashion ce qui mon explication sur le quartier fashion tout mais un peu comprendre on plutôt maîtrisant au quartier fashion ça ouais quartier latin fashion ils ont branche il y a quartier latin international vous comprenez donc ils étaient branche non ils ont fait partie d'un quartier latin international ils ont orchestré na biso baya ba défendre ba na mikili tona ba masala ko ba giba pesa bazawana donc baya ba bosser bazawana na mona ki ba wanju bazawana na mona ki nani Cambodia zawana batutu bazawana donc on a appelé animateur phrase bazawana nani bazawana nani apocalypse donc quartier latin fashion na no mona kanesa ndengeni omoni biso na kati ya Congo awa ba mise bele ba noke swe Europe te ba dosime zalaki musicien oyo aza mayele na musicien oyo atongaka bien na musicien oyo ayebi kotambola pe balingaka ye esoko osama ozandeni mo ko folomela sakindi asalaka ngo po anini akoza pe ala contrat mo na libanda mboka koto peta visa pe ko compliqué koto pe lo ko compliqué mais ko sa ba memele directement azadana tu as la trois quartiers là tu as la quartier latin international où ils sont contrôlés par quartier latin tout ça la quartier latin fashion tout ça la quartier latin à niveau États-Unis quartier latin Koffi Olomide aux États-Unis peut ezali lola bazawana mon ami Gelor bazali fait so beza donc ezabongo donc ya moni que Koffi Olomide aliki tous les missions na quatre Afrique au plaza na ba kese so moni ba tumisu ba kebe États-Unis ba leader musu ba États-Unis ba ke la Sahara ba to neige biloko kolia bala mapondo bana kolia fu batonda ngati o mi Kongo limbondo o atondati Koffi Olomide ke poto comme ka mama o répéter ba ya ba boti ba ko babi masaki pena salaire bimi bazuna salaire ba yebisi ba masa ke ba kope baye bele batiki be chef de ba quartier latin on se faisait diriger par qui Koffi Olomide Koffi Olomide yemo n'est-ce pas quartier latin fashion ça pour na sindi les quartiers non eza bongote quartier latin fashion eza quartier latin eza te ke o signé on anité eza quartier latin Koffi Olomide mais ça on est bandeli quartier latin international donc quartier latin fashion va branche quartier latin international c'est ça donc international ils meurt ils a le roi maman na baba na e donc je trouve que quartier latin bien à Brazzaville mais c'est quoi déjà que solo la quartier latin on monte à la vacances so premier groupe deuxième groupe quatrième groupe basangala place moko wala ce que ya bongo biso ce que bongo ti binuza ya États-Unis ali donc so pese ni na minute que on nous les moko ya Dubaï ya vite fait awa moi maintenant que buba landi japonais ba nyama encore banani quartier la te bimi na Dubaï so na minute que ambassade compliqué biso visa fashion ça c'est ça jamais na bongo mission ça maïle face à bongo mais siko vous ne voyez pas que ça va déranger ba mission na bino bozana bango po ba moye bo mema bango le soupote zati non même pas longola image wana zana mutu même pas longola image wana pourquoi pas le monde appelle que baya ba otiki basanga na wapoto bouf et puis si cassette international déjà avolo bayango avolo ba yali kambo giba pence alongwaka pene Europe musala apoka alongwaka musala biso tout quartier latin international ni makambo donc faut que comprendre bien ils ont leur équipe nationale ba o ba rolongwa poto ba yi elle wale to beta équipe nationale ni kusala nana ye mais ba na tande ni so Koffi Olomide za ba répéter pe kana Koffi Olomide donc elle ko déranger Koffi Olomide za le roi coach yaza coach ça peut coller mon collègue OK merci vraiment pour donc il dérangera na mo ba tout péter dérangera na ngo ba tout Koffi Olomide le roi FIFA vous comprenez ya le roi FIFA coach te me FIFA makamune sonya makao sala ngai za mabe ya bela FIFA namuza lisa ba farte oya bimisa mona stade pamba mais nebege no zo bino tso no zo nya makao no zo landi japonais fona se préparer na ba question c'est ça pour na bige côté la gueule no bozana ngo pena ko loba c'est pas une émission non ouais c'est ça merci vraiment
la tovandi boye moto tobenga petit kofi bébé J3 Linda Lala l'autre message quitter groupe na moment moko na temps moko bino bat bozala na bango qu'est-ce qui a causé départ na bango La liberté. Merci beaucoup. J'ai pas béquet. Béquet tout de suite. Merci beaucoup na Koffi Olomide. Ouais. Il faut te dire on a Koffi Olomide azali makamno to ezali bien. Ah ouais. Koffi Olomide aza moto ki abimisa ba musicien to. Ezala ba musicien mosusu o bayaka na quartier latin ndenge baya. Tant baya na kati ya quartier latin so o mone longine o no boka ka so ipamba pamba. O mone ko ndini ça na zine. net banani Bazebele ba bayaka. Ba musicien bele bayaka na ba orchestre batu. O supporter mais Koffi Olomide aza musicien aza mission lelo ki to PC merci abimisela biso ka bana abimisa makambo ebele quartier la tête on Koffi Olomide aza makambo to eza bien et là on a biso ba ino question liboso pa ndeko bani pa nani so na bani pa nani o alongwena omba ndeti omba batu bazo ngosuko ba yokanga ngala ndi chapeau mono ba po na yebine ngaya omba ya ka mineur bebango sera ba mineur N'a pas de déplique, hein? baya ba déplique baya ba giba pens baya ba mon ami Gelo Mon ami Gelo. baya Gesak azana gina mineur te Zoebela moni bile bayaka Zoebela mukolo bombi o azana mineur. o ayaka mineur Yo kande Landry. alors betonne histoire ba bala bezo ba yo ka histoire te juste ka étonné ba toi quand faut histoire yo quand bayaka baya déplique Zoebela Masamo ya lemba boy ane ba pa dakumuda Scotty Just did. te Jos azalaka te Jos pe mais yeto so ba minute ba minute ya ga Simba ya ga Simba Ya le va cantino va tirer la poubelle. ya ga Simba apo yo histoire afwe Yo kai. bayaka lisusu Masamo kona ni masalanga mopando imba balaki beli baya ebele ngwanzu baya bangwanzu bazaki beli baya bamasa balaki beli wa otanga te aso pena sala te se pena na coup de gants aso ya coup de gants aso ya nzela moko aso na ba junior ambui masa mo junior ba sala pena coup ba yana azalaka minel aya bongo tango ayena ninga kiminel azala pena azala ayimba na bien pour tout la vérité omba imbara bien aimbara bien ayapela un plus dans sa quartier la terre comprendre ba mission ba yaka sa quartier la terre ba rappeler un plus ba rappeler makamoko mais ma bemo ça pas mission o ba na mutema et ça ba na ba linko lula bilo mususu ko lula mais musicien faut ça la charisme faut ça la kimia faut ça la calme temo wana na kati ba mine ba ya yeno ba sewana azana na gas pena bien te omba azana gas pena bien te bimisa no bangwanzu bazala bango tu babimisa ba beta ba vocal bango tu bomona e osala ba okene poto ya Olympia Zenith ba okende au premier poto ya Cindy Lequel ba yo mema ba mine ba yo mema Giba Pence ba yo mema Ngwanzu ba yo mema Galor ba yo mema Zoebela ba yo mema Mbasu opal baba mission ba sani ba kimi Zoebela kimi Ngwanzu kimi Giba Pence patikali ba tusu patikali wana ba mon ami Galor ba zongi après wana ye eloko longoli na quartier la te pas to ke musika te pas ba comprendre en bref pas to li attaquer eloko na longoli na quartier la te omba ya longoli na quartier la te pas Koffi Olomide abengani te Koffi Olomide na problème na été Koffi Olomide omba tikali ko lelate na quartier la te bo pese ba ji azabien donc atikali ko lelate eloko longoli na quartier la te eza nini zuwa moroboy zuwa ya nini ya poto yelo kalongoli sa poto yelo kalongoli ka voyage pemina Koffi Olomide ya longo pona nini tomona yango tro na ndenge ni tangu quartier la tête ko ya kala makambo ebele ya bongo pona nini yo kana ebisa yo tangu quartier la tête ozaka liboso quartier la tête ba soleil ba fali ba Gibson eloko longo la ka fali be ya nani
fali ti alongwa na kati ya quartier la te obeloka longwa alongwa mpe na jour amo boye to tozwaka fere to tozwi fere essuye bazwi moto ndenge nini ya obebisela nga makambo aye grand chanteur nga makambo nanga yeba na su te na oyeba te nga mona debu nasalaka mwa boyeboye na okoka su te makambo boye te asali mama jour mais oyebi motema Koffi Olomide te ayebi motema Koffi Olomide te mbamo esali nini elongola akima fe fere akima fere mpe na quartier la te mais tolongo so na omba eloka longoli omba eloka longoli na esa bafana na biso tu ya quartier la te eloka longoli esa nini poto siko babosani ndenge nini totosala makambo ebele na kati ya mokili ase awa totia baconfirma banini touti bandeni bamise bakombata s'il te plaît master na biboye n'est-ce pas c'est vrai bino nyonso nde bovandi awa nyama corps yo bwana bavise États-Unis batiki bino vise si groupe mobimba na bien vise si la te bon bakanga ambassade te ambassade pour l'école okoboto malilo ba condition classe otanga kaka zongo kaka sikoloka na sisa na bato ba comprendre kama o bato ala beso ba bani histoire omba longo ina kata quartier la te omba longo epona nini zuwa nini ya voyage amoni ndenge nini amoni voyage mo via ngana pesa bato tout donc to kese mobimba donc to États-Unis via kende yemoko wa déjà ça qui déjà ba o metema pasi aye kolongo wana ndenge Koffi Olomide me misindi le cœur mikili ya sepelité bon orchestre toi kana omba tona omba te tona ba chanter bele bazawana ba J33 grand chanteur liso azawana ba Ferrari ba cowboy bebo eloko longoli bébé J3 zela sisa eloko longoli omba bafana biso tu ya quartier la te na bato tu balingaka omba na Koffi Olomide ba wele eloko moko te eloko longoli ayekaka ke ye eloko alongeka ni mpona voyage nzoko ni siko Koffi Olomide ayebaki Koffi Olomide aza mutu okosakana te Koffi Olomide amonaka musicien tout ntango alo baza nzambe ayebi mutu nde tu programme ye na motema ndenge osala ayenga akima na poto so siko Koffi Olomide maki omoni anga akima na poto omoni réponse yango anga mebisa CV omoni réponse yango siko ye bamema na poto mbango moko esali oko etambola bitambola yeloka longoi na kati ya quartier la te omba eza ke mpona ke ndenge asindile ke bakende na Koffi Olomide mikili bongo ye mpona ya siliki na motema na siliki mama komona ke oboyeboye te tolongo wana po nyonso tu bopesa sindi koyemba ebele te omba combien de vocal asali na kati ya quartier ye aleki bafali na bavocal aleki basole na bavocal yobi te na quartier la te koyembaka vocal mo obongi okomoke mpe poto yo moko mwasi ba ya zuyo akei mukamaradi mo pa ko ya zuyo akei yo solo kene te ta mususu ye pa ko sala peta so libaba baninga mais oui ndenge ya longwe bongo o mata so baninga pe ba oke poto ye akene bien sûr yetamso gune ça na ona ma ebisi bino pesa ko évoluer biso to pese bonne chance mais ye ba ko na kati ya quartier la terre musicien so longwe ba pe o suspension te ba pe lo côté yo mo sali volonté ne mo sali makambo yo mo ko sala okesala ko ne omikunda kauma fuela akende boka sateke ndebo mona atipa la zo René ona boka sa abimate aka na libabe wana omba te o liboso wana bangoni na tuwana miso da o mani loka longo na kata quartier latin donc pour aka ki aken voyage raté ninga bolo voyage ba ebiki ba friki muso abete l'équipe Europe faut ça calme ce que biso dans la minute tous sur contrat ya 6 mois que qu'est-ce que nous avons 6 mois pour Kemiki 6 mois Kemiki obiki na 6 mois comme na 10 obiki ba mission so na freiner venir makambo oui bon tozongi selo ba nyama ko yobiki poto so na kasi la te okende oui bien ngo ozonga na ozonga ko so na tolongo suwana otuninga sunda bébé J3 bébé J3 ninga ya sawana bébé J3 ninga sana ya sandeni bébé J3 na kati ya quartier la terre soko azaki mise na biso masala ta vocal moko bébé J3 atikali kotiata te na quartier la tobi nini lobi ndeti ngala ndi Japon na ngala ndi Japon na tikeli na quartier la terre oui bien amopa wazala figia zwanga pela ko izaki akimona mukesu ekomiso ya bien sus mais bébé J3 azata de loko mona kata quartier la tête bébé pour les fleurs goût bien yebe na za fleur wandeni mona libanda otaso ko bosa ko na clôture ne ba na miroana bébé J3 aza ko Jordan bébé J3 to soye poani ye to soye kaka to soye ka poani mona oyibala mo bata bafana mina poto azala so tambola kana Koffi Olomide et c'est toi qui tambola kana Koffi Olomide yango to soya ka bébé J3 to soye tanté que chanteur était
faux chanteur. Faux chanteur. Donc via Zoé vraiment pas le monde. Via Zoé vraiment pas le monde. Ça sur Asala pe guerre. C'est là. Guerre ni Asala. Guerre ni Asala. Kota zo aklasha bat na komba. Te. Asala guerre ite. Ya buna 45. Abuna milera no misa de fête. Yelo ka longoli. Yelo ka longwe. Asa penelo la suka na ko yimba te. Yiba fungula porte studio boy. Ata ba 7 fois. Ça vocal. Ça la vocal. Bana kotaki. Annulé là. Maman, il a pas que l'autre. Pour koyemba la kata quartier la te faut yemba koyemba. Il faut être chanteur. Mais est-ce qu'il y a ils ont côté hein. Nazolanda. Et puis bato bolanda biso. Eh bato on ne soit pas bien comme le solo. Soit ça qui chanteur bien, batika ta vocal moko. À part vocal, a rotika pe loko. Yoke loko. Na ebisu yo. Atikati. Ala ngote rolo parce que ça chanter na biso. A mise na biso. Viens pour ton niveau fort pour nous quitter yona comme bongo. Ba physique va initier trop. Pas comme la santé bongo. Talo nga ko mata nga yaka. Mais bubando kene ba poto mususu. Obélixité. Yano ke poto ndengeni. Yemo sa mikendeli. Asombe biye makambo toi. Ya mikendeli ke kanga batu kuna déjà. Batindi ete mo sa mikendeli déjà. Amidi me. Abo tolo ba chanter de mo fleu ba ma livre d'or ba bien. Ouais. Yaza chanter na bisote ye longole na makambo. Ye na mambote bolinda lala. Bon mate. Bon, neti lindalala. Sin déjà lindalala. Il a sinani. Il va répondre. Il a sinani. Sin lindalala. Ibimbe. Kufa. Ya kufa. Ala dam da kufa. Donc ce matin on a fini boy ba ke mama matani zali. Donc a mutu déjà. Donc so moni ndala. So moni ndala na point venir c'est qu'il y a des morts dans cette ville. Donc il y a des mutu kufa. Saute comprendre. Laissez les morts enterrer leurs morts. À part Omba sali jalousie pour na poto. Donc ba o batikali bo compter bon. Comprenez que nous sommes en direct avec Niamakor, l'André japonais Marambo non. Mais tu es baké si bango te baké. Ata ba baké so ko fait le mida zali ba to ba Marambo et zali. Pas to bimise là o. Émission ya to yelo petit au moins la so. Petit omba te ya omba. To bimise là. Vraiment non, c'est la bateau bolanda biso. Ya omba. Samedi prochain. Dans la photo mona ya omba. Mais ils en ont et l'eau mauvaise étiquette biso ces derniers temps. Maître Gims soit star mondial. Plus que star. Ouais. Bazaki bien invité par président Macron. Tout le monde a dit l'artiste Fally Ipupa a représenté qui Azaki représenté ou a accepté l'invitation mais Maître Gims tout le monde a été et puis président Macron a batambolina na Fally Ipupa na mais les autres moni émission moi il y a Maître Gims la star que non a aucun ko participer té na loko wana parce que président Macron a sima batu ba sala ba congolais mabe na est il a ko figurer sur ça et puis créer guerre la warrior bazo taquer Maître Gims batu siko attend que bino pe bata musique bo meli na kopo do bambiaka ya kopo to sala analyse amuki ngala balana na bisayo avant to kodana ko to wana Nyamakor etake ndeko langa pena biso di kama malamu omoni na kati ya Congo na kati ya mukilo asia to yeba ba mission baba fo mission ba misete moni invitation wana ezaki invitation ba mission belé ezaki ya mutu moko te ya moto no loba ke kofino midalo beba tu ba pesa bakoko batu wele ka banani oyo susu batu welisa ba ma welisa c'est quand on c'est quand on même net mettre Gims à l'obéle mututé albert ponai reprend ba mise ba saki bili obi ki no sape ba beng saki ouais oh ba beng saki na Youssoufa il no sape ba beng saki il no suit ba beng saki mais mutu na tuna bila fait ba beng saki mais mutu na mutu atala ki makambo na bila fait ba beng saki faire ko la boya ki ne okende boya ki ko batala ki mutu nyoto ba ko beng sa mais ngalo no lo banoka rezande on comprend bien Ferregola Youssoufa ba beng saki ba mise belé o azana makambo yana ba beng sa ba mise belé ezeka bango moté siko wana ebiso lo komona lo balo mo bien soto tali ba tutu wana ba makambo to mete Gims sa batana problème ite Maître Gims aloba kini makambo ala mpona ye alobi ne pe na mutu te mais bato moni ba welisa yango ko malwa makambo na bango biso kutu na kati ya Congo tozana tozo regretter makasi ngeta ke faut congolais na répondre na ngo biso ba congolais to regretter makasi tango yambi président mo ya France na mboka na biso
président français awuti pena ye pena kiti na mboka na Congo so oza musicien malamu folo me obi folo meme ndenge nini oza vrai musicien fa meme ndenge nini biso awa musique na biso eza boye boye tongela biso ta salle mobo ya musique salle la biso ta loko mobo ta musique ya France ndenge kende bien ça ta studio mobo to koma lokwa batu nyotni ba komaka mais yo suis musicien yo suis président batu okende ta biso na bar moi mairie masanga oyi biso oyi na mission na ministre ba congolais to ba lobani iba ko benga biso banani on biso bien soulard tous les congolais bimi dia soulard donc mi babi ki musique ya Congo ça nini Pona mutu moko mais batu misu batala ba parti na ba Monique ya bakambo to kokota ngote pe na biso ko monga lo ba lomo bango no to ba otsa makelele wana bango tu ni ba osala bana misi mo za danser na mboko Congo azate nda danger azate bo patron musique Congo confirme des années nzambe yesa massa ba président ba président ba ologe ye moko na tinda vieux jeune aye so etine ye moko yaza bakambo wana te ba bengse ki bano amike o baba na misiki mikolo po ani ba 5e génération la bango bien préciser l'anglais japonais nous sommes pas en 5e génération oui ça na it ça quoi ça na 5e génération boza merci pour l'information on comprend la explication de Golanga et ça kutu ande Golanga et ça kutu Sony et ça Sony makasi tongo yambi président mo ya mboka folo baki obetini masola musique obimi lokwa neti ministre na biso obetini masola musique ande kenda ka bodo yo mimi na musicien moko ba ko sunga mboka sisi oyibe mo neti na ministre hein tuzaki na Guinée pas président Biangema avion ko biso na Congo na bokasi ya nani kwata koramani siko kwata koramani za massa ya Biangema aza massa ba George aza massa George aza massa président ya Namibie massa ya Botswana aba président Belia mboka to ba massa na ye mulunga na osengo ezani muni ba musicien na biso ya Congo otora bango lelo ba bata ko welisa bata ba pressé vous comprenez muni comment le roi président le roi ya France na mboka bo me place mo boye ya bien temba msusu boke la place mo ya ba aventurier bo sel ba bêtise ba connerie na bino tangu bandal bo ba lesa kitambo e bagiti je ko kabone ko ba noko ba yambango vous comprenez na elonga na ko balisa ya kitambo e bagiti ke to sala bon ala ko to andeni so pays na pays ba kutani ba benga on libala ti Congo na pays neti France na nini na Congo e comment libala alliance baba to bala na ki ba noko na kitambo ba e bagiti batata mwasi na mbenza pe baza na giti siko jour ko défense ko mi ba noko na tata mwasi ba ya ona wasenga kaka na mboka na biso Congo ndeto saboyi Maître Gims and Mordam aza ministère avec Norbert Coupe du monde sans publicité sans publicité que Norbert lobby akena Coupe du monde à Betty mais tout le monde mutuma wa yambeka mamzuzu na pays mo ya Afrique kune ko mi ngayo ngai mawelisa vous comprenez ko ngayo mawelisa donc Maître Gims na ki Maître Gims ne la Games au comparé na mutute vous comprenez au comparé na ba trophée na mbongo na makambutsu aliki mission wana tano via Games lengaza na via mission na ba ko ndema ko peyoka Maître Gims avanda na Maroc Maître Gims avanda na Maroc azana nini ana villa mais yo siko vanda na Shani na kwa lupango ngubu bimaka tiko so lupango na ngubu obi ngubu hippopotame taba robelo neni yo lupango leader mo mais na prince ba robelo tati ba lukayo oyoki mais pas Maître Gims soko ya pena boye o mo ki villa okutela ba policier no basala ke panemo ba ta feste mais yo siko pa na na prince kara lupango mo eza 10 15 et belé eza comme 8 sur D mon frère tout le monde nyama ko lo ba mingte mais ça me comment déjà on chute petit à petit vers la fin de notre émission je sais pas ba programme à groupe na programme dédicace programme ezaka toujours zongela répétition na biso quand c'est la tena oshwe tous les seuls orchestre répéter na kati pas on a climatiseur douche propre bon que c'est tout au Congo tika la soko tali passe répétition ma plein oshwe tous on a rap d'ici les 4 tout ça on a oshwe programme na biso que tout ça le 8 na kati Afrique du Sud le 30 avril na kati ya Côte d'Ivoire place au monde a toqué de Côte d'Ivoire les zéro une mabe ba oto ba ganga oto kenda Mamadou Tchabé za sala osala kulete osana des fois té venanga Willy Moucheni Tony le prince malette magique
na bosanité ya motema général Frank Etumbe Benda Moto, sans oublier le général Padiri, deuxième région de Légion. Il y a la région. 12e Légion. Général Padiri. Mon général John Chibangu. Mon général John Chibangu. Mon général John Chibangu. Général John Chibangu. Yazala ngamba badinyosa. Ngara pona kusukisa. Pona kusukisa kaka koto mwana mama so koto. Donc koto pona kusukisa kaka na bisa batutu balinga quartier latin. Disque na biso les gens ya ngwana ba c'est la deuxième fois. To solo li kaka. To solo li ka oisa tolo ba vérité. Te oza li solo mututé. Bili boni nga yora betela yo. Boni nga bo compagne mutaka ni na ebisio. Tala ka parlement Gims neza villa. Mais tala sko lupango muto bino ba okumisa. Eza 10 et 8. Oui, c'est rédé. Donc, comme ça, on est dans le quartier, c'est un grand complet. Penabi qui va musicien, il va à la carte Congo. Bala la pongi, oh, no, ba imbate. Bala la pongi, bana, la lando, to, alo, tarando, to, ragi. Nachu no beta, pas kofi. Nana, de coco parati. Donc, au fond, de temps, ça, ok, c'est ça qui est toko. Dans la pesca, bah, tout va l'inga, landé, japonais, ma mota, tout. Mon nez, na betio. Où est-ce ma nouvelle collection? Bien, oh, penaza, coutier, na biso. Donc faire ça sur son mono mutaso pena licence va faire ça. Ya ba yoji mamoto, ya ba ise miyaki, lango na lacho. Mais ça oyebi comment na doit pas ba ki ça qui popé. Te os que ça on a sommité. On ça coutier na biso na kata Congo. Boss qui pelekesi. Donc faire ça sur son mono comme on qui pelekesi. La japonaise excusez pardon. To le ngona molimo Pampex. Pour te la kingo to zongi l'hiver. Ya Congo. Medi. To la tabena Congo. Medi Congo. Bossi. Ça na boss qui pelekesi. Bon, je vois mutu. Bossi qui pelekesi. Donc on te la fête qui pelekesi, mets debout. Fête qui pelekesi. Stand up. Donc on fait ce qui pelekesi. Donc qui pelekesi. Kuchie na biso na kata Congo. Donc hier ça songo soye kana un peu balmeno. Songo soye o soye kana entrer ya mamo butu. Au mona ka salon ka wana qui pelekesi. Pe na matongi to alia za mutu mboka ya mbaye. Omoni chapeau papa so fatia lolata. Papa le père. Donc il faut le bilan présent Fatiboy. Il faut ba yambaye. Donc pour songo somba papier so benga na numéro 085 25 21 961. Na pesika mbote pas fait nanga Ogi Kingombe RTL Mani le bombashi. Na pesika mbote pas fait nanga Bruno Lubika mbonga propre. Na pesika mbote pas d'autres dekana. Ya mère Gracia. Na pesika mbote le fonctionnement ici manema ikatatema Océan Diallo. Océan Diallo libulu zanga suka. Batu balinga landi japonais to lobi na biso lo moti to sali mabete. Na pesika plaisir Jansi Luonda honorable Jansi Luonda na pesi mbota to honorable na biso honorable Godard Motemona Jansi Luonda akoma Godard Motemona Jansi Luonda papa Didier Moto Didas to pesi mbota garçon plaisir peut être que c'est la concert à faire le 24 faire Robert to ça on a to tchepwa le 24 bana quartier la teba l'événement de la mais Félix Oazé va pas les 12 pour ça va c'est quoi yo musique ko faire le milieu c'est invité bossa dégâts on est arrivé pratiquement la concert à faire quoi, tout ça invité ngala japonais tout ça le podium t'as degré je vois un garçon plaisir mais la maïté c'est la on est arrivé pratiquement à la fin de notre émission merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre j'étais avec Landry japonais encore vas-y tampene rusulu par rapport à quartier la tête tout bande koloba spéculation na ba réseaux sociaux quoi de salibo ba mise ba salibo boy Nasir ba tous éclairci parce que ba mise ba salelo ba mise biso to ça les seuls orchestres na kati ya Congo to futa ka salaire to ça le seul orchestre to va jaba pays ou Afrique musuba to suba kendarati donc orchestre boza kitoko ba mise ba grand complet ba mise ba bango bien eza que quartier la tête mutu alongwe na zuwa na yemoko ya longwe na keto na yi alors na keto na ki repo ani na voyage akina potote ya mwana monika sali zuwa mais ba que quartier la tête alongwe yeku ta sali ba beta su ya orchestre c'est un problème de quoi c'est un problème de voyage qui fait la haine. Qui fait la haine. On est arrivé à la fin. Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao. Ciao, bye. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise.
mais avec divers invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation ya boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divers abosali binote a tcheli binote promotion ngolé ya pamba maison divers bali ngamboka boyete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!